bisouete tozali bana mapamboli tosimba parce que musala pamba ezalaka te yango ndi bakotangela biso oyo bino bosalaka bayoka yango alobaka be alobaka te tukokokisa monde fubalanda bayoka kamba alobi Panzissa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presse Kinkamba, une nouvelle officiellement pour vous Kinkamba, une nouvelle officiellement pour vous donner l'actualité de Kamba dans différents programmes comme les sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste. Il y a le 2 avril 2026 où il jeudi au forum de la Sivres Kumbangiste de Betiamo Pesamela bamataka bongo na nkamba elusele miyasika mpona kosala misala ndenge esenge. Troisième journée mipai wapi tozalaka bongo na zali bongo liboso ya résidence ya tata mokonzi ya mouvement social de la Sivres Kimbangiste bayi kopresente bakado fang nde tokolanda bakado oyo la Sivres Kimbangiste bakado surprise na bango tokolanda yango na kotika bino na bilili bongo na sima epai ya papa Eden Mavandu akote lisebino mayema soma zali koleka awa na nkamba elusele miyasika na ngonga oyo tolanda. Lumbukina kwiza zenya kanu kanza Mundu na etiluluza se Yamoneka kwa mfu Ninyo ngami Bebangi kwa kundosia se Bambula be bambula Ayame mundu na etiluluza Moneka kwa mfu Nino nami Kadibani kwa Debani kwa Kupikele
basurveya tosongi na basilio bona tusaba papa les autres encre correcteur encre correcteur la force oyo ko efface MSSK le MSSK frappe encore. Sabana, bon match, Sabana. Tout le monde en Ranga.
par rapport na charge tozali na yango na mokolo mwa lelo tokomi na retard moko ya makasi tina wana tokokende momoke na lombao musola kwa se ye mwana ye tata mwana velela twena kitwali yeselieto tata mfumo mbanza tata lwengisi tata nsonja nzila sinjiriti twasisula mu Yerusalemu tukamuna 1921 kasiswa na telo mbukia uno tata mfumo mbanza vwendi yeto mu Yerusalemu ya dipende yangu za wonso na ukuzisonga ngazisi kia tata mfumo longo mfumo dibundu bukena wabinda mamukuma kia kisalo tulombele kwa sedi yetu watutela mana beto bana tukuvana kia moto Tukubikeno moko twavana sedito kiambote munkumbwa se mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana
ye tata mwana belela. Kombo tata mwana pe tata limosan. Kimbangi soye. Kimbangi soye. Oye, oye, oye. Pied gauche. Pied gauche. Pied gauche. Papa Simon Kimbangu Kanani. Oye. 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 Yango pe maloba yawe tali pona remise ya bakana MSK parcours na biso avant na kota na description na lingina pesa na maloma malako yawe tali bose na pesi maloba par vice président Veillant oye basi veillant oye OK ba démarche mouvement sali pour na répondre na essayer la démarche mouvement sali pour na répondre na essayer na yango Kinshasa na kombi donc na yango Kinshasa na kombi donc au sommet on la société tracteur porte-char et outils na ne cessé tracteur porte-char et outils na ne salate. Donc c'est ce droit de décision de tolobi ke dola basoda na bino to nzame na biso bobongisa la biso kaka na yango na côté technique marque ezali Shackman F3000 12 vitesses tonnage 90. Donc moi message moké tozali na pour na éclaircir na Bakiye kula oye. Bakiye kula oye, oye, oye. Yesu Kristo tunaenda yetu mwani tata Simon Kimbangu kianani. So, toloba isusu nini yoyo ezanga kamuya te bande bandeli jango peka ke salamaka olobi na koko na biso Adam lokolo sali boye olobi na koko na biso Abraham lokolo sali boye okena Moïse lokolo donc na parcours na yo papa soko lobi kaka lokolo sali boye résultat ezanga te mitindo pesi bana bosala boye yango pe ekukisa maka tomoni oyo ye papa na nguye na yo
nayebi ete okozanga te kobakisa mazangi epai ya bana po te tokóma na objectif oyo elakilaki biso ya kosepela na 3 quarts. Nzambe soko olobi liloba na yo ezongaka nsima te, toza na parcours yango papa, tosengi bolimbisi na manso tosalaka mabe, limbisa biso bana po ete elongo emonana tozala solo derrière vous papa, po ete tomona nkembo na manso matikali na kombo ya Tata Mwana mpe Molimo Santu. Amen. Napesi maloba paya. Papa, permettez pour tout signaler moi muke na sima o ya porte char po ekomi na nute ndenge na lobi nzela ya mai ekomi na kokoso, donc tokosala nyonso ntango tokozonga po ete sima na yango ekoka kokoma, donc ba démarche ezali en cours. Bobongisela biso papa ba document de yango oyo toza na yango mpona président général ya koprésente. Kimbangizi moye. Pied gauche. Sika tolekisi micro na ba époux na ba épouse toujours kaka ya ba pied gauche. Bango pe bazangi mwasini na bango te ya kosala na milulu oyo epai ya Tata Molimo Santu. Na kombo Tata Mwana pe Tata Molimo Santu, nzambe na biso balongani ya ba époux, tozali ba époux pe ba épouse ya ba surveillant eleki juste sanzani bale na ndambu uta esepelesaki bino na nzela ya papa président général ya MSSK Batia nouvelle coordination générale, il y a regroupement des époux et épouses du EMSK. Tango na yali komona yo Nathalie sayo mama na likambo réaction na yo ezalaki boye. Boko memela biso jeep. Papa ekotaki biso na motema. Na kotalaka ete liloba soki ebimi na monoko na bino et commis pour notre devoir. Surtout que pour ça, nous avons développé misala mingi en matière de transport, en matière de kolesa bapaya, en matière de botongi. Totalité nous pesani biso poto comme na 2 avril, solo papa natang to organiser bana awana RDC, Angola, Congo Brazzaville, pe mokoli mobimba. Tango zaki moketi siko bisika mususu ba comité no mekomi ekotite. Meto bundi kaka pona ko chata elembo. 0 ezalate papa. Na yango tozo travailler en fonction de l'échéance à 2027. Attaque avant ce qui bo pamboli biso toko sala pema esenga na bino. Mais pona lelo si ma balonga ni na biso oyo ba ko lagisa oyo koki bango ko somba biso pe ba époux ba épouse na bango makanisi na biso kenenge mingi na ndenge nini to ko lesa ba surveillant o bazaka na ba poste et ko senga distribution ya ration alimentaire et ko senga troza la autonome na moyen de transport
totali ba moyen tosangisaki po tokoka jeep soit camionnette tokoka quitter. Pour l'instant toye nano na 3 pneus, ne serait-ce que déjà pour na ba poste nyonso ya surveillance en Kamba na mwa biloko kolia na mwa biloko botongi ya mwanto yi nango papa. To profiter na occasion lokola balonga na biso ba présenter ya bango biso pe mwa muke tokoki yango wana bopesa biso nzoto kolongono makasi bankoko so mike kozanga boyokani mipepa membe na bolongola tozala bomoko topesa bino maboko à travers mosala bozali kosakisa na balonga na biso ya MSSK. Voilà moi lelo bato zalaki na ngona papa na nkombo tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Soto toyebi te 3 pine yango soki etelemeli wapi eza na nsima wana kasi yango nazoluka te kimona meso na biloko kolia mpe kuna na kati kaka pied gauche. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo centre tolekisi mikro na ba mbuta na biso ya Yerusalemi bongo tango tokopesa maloba epai ya tata Nzambe atwadikisi nyonso mbala moko. Kongo ya Nzambe tata mwana pe tata molimo santo ezalaki avant-hier awa. Vraiment soki ezalaka ke batimula déjà libulu mbele na kotaki po Nzambe na biso ayebi oyo biso tozosala nanu te nini elekaki nabosanaki likambo moko me Nzambe wa biso ti ayosala nga rappel mituna surtout ya suka papa atuni biso boye ya sikato ya kala esalaki nga pasi kasi kimona meso nde yango ezalaka na likambo nakanisi papa soki nalobi ekozalaka mwa pasi kasi lelo komona yo moko nde sikoyo kokonfirme ke liloba na ye alobaki ke ezali formel papa na konfirme yango ke ezali formel ezali tunu Yerusalemu ye pied gauche ye liloba na nga ya suka lobi papa na yebisaki likambo moko po groupe par groupe ezalaka couple vraiment nazosepela trop ndenge tozovanda na bapied gauche nakanisi kutu elembo pesa drapeau elembo ya monene oyo esalami mpo na lelo nakanisi bato mingi bakomprendre te est-ce que bapied gauche bakonzi ya pied gauche baza na drapele est-ce que baza nango lere bayebi ke tozali mibale yango oyo eloko nayebisaki lobi ke bolingo ekolakisa ekobimela ndenge tovandi awa pamba te du premier du deux le trois ezali pied gauche na
Non? Ekokanité. Merci papa. Nakanisi eloko lobelaki soki ya siga soki ya kala bongele meso papa tokoloba mingi te papa mwamba leka nano yaka nano document mwana lelo azalaka na libumu mama ayebanaka te soki mwasi soki mobali kasi soki abotami ayebanaka te papa nasimika mikanda kasi nkolo ya mikanda yeyo papa tosengi epai na yo eloko moko kaka oyo ezotungisa biso toza na kimia te na Congo na Afrique na monde mobimba papa eza na maboko na bino tozo ko regretter mingo koyoka kaka mwana chorale kuna akufi oyoka musicien akufi kasi tata azali tata ozoloba kaka nini papa pardon toyebi ke toza basumuki bolimbisa biso lobi nasengaki gome ya makasi pe ya monene bopangwisa mabe nyonso tututu banda surveillant ti Yerusalemi banda Yerusalemi ti surveillant papa limbisa soki biso tokangani oyo kolanda sima oyo kokakola yango aza te nakanisi nasukisi bongo kombo ya tata mwana pe tata molimo santo papa mwamba badocument na kombo ya tata mwana pe molimo santo polo yesu ya liboso papa simoki mbangu nzambe molimo mosantu totondi bino papa na oyo bosaleli biso ekamwisi tomoni bonzambe na bino na misu na likambo ya motuka oyo yango ndenge DG alobi papa eze esengo mpona bandeko na biso basurveillant Yerusalemi oye pied gauche papa vice atikaki biso mokolo moko te abengaka biso mikolo nyonso yango tomonaki ete bolingo ezali papa na bolingo na bino bolakisi biso bolingo moko ya ndenge mosusu tokendaki kosomba mutuka oyo tosombi yango na aveni Monjiba na Panafrique Motors nde esika tosombi na tata esika bafabrikaka batata nde ntango tokei toyoki kombo na yo kuna papa balobi ntango batieli biso prix likolo ntango toleli todiskite papa tobengi bino papa simoki mbangu kiangani otiki biso torate camion oyo Yerusalemi oye ayaki kosala bonzambe na ye papa mama moko azalaki kuna kombo na ye mama Gi azali Mundibu tata ne Mongala alobi ngai na oyo papa Fuma Mbanza papa Mbenza asala po na ngai na kobeta tolo kami oyo korali Yerusalemi il faut bozwa Yerusalemi oye papa ndenge bolobaka boza na bana na bino ebele na libanda tomonaki yango papa na mutuka oyo moto ayebi biso te ntango tozangi mwa likuta akamati makuta na ye ya ebele lokola $5,000 kodefisa biso papa ayebi nga mwamba te ayebi papa edo te ayebi papa ayote te alobi mpo na kombo ya papa Mfuma Mbanza napesi bino nanu 5,000 oyo me bozwa nanu camion parce que bazalaki kowela yango ezalaki 7 pick-up oyo alobi non babore
moto mosusu bakamati bapesi biso papa na dernière minute lokolo lobaki na biso papa lobaki tosombani biloko se Yerusalem oye tango tosololi na papa José Masala lobi papa lobi bomeka biloko te papa yango toyeli yo camion kilométrage 00 ndenge ezali wana jipe na yo toyeli yo ya Mahindra toyebi ete osengaki biso likama munene tokomaki pe na Afrima tokomaki kasi totali likolo tolobi tango na bengi yo papa lobi kaka boyela ye eloko ya sika epesaki biso courage nzambe bongisela biso bana no ya korali Yerusalemi papa mbongo esomi mutuko oyo motoki kaka ya bana na ondenge bafandi awa tozwi eloko ya mutu te oyo tozwaki tozongisi nanu Yerusalemi oye tosekami mingi papa oyoka mutu musu azoleka alobi ke Yerusalemi nafaki bango basombaki eloko te biso mpe tozoyoka ye kaka Yerusalemi oye babosani papa Yerusalemi nde bopesaki biso chance bolobi tango toyeli bino esafodage boyebisi biso bolobi tokoyebisa bino likambo moko mfuma mbanza ayebisaki biso ya secret alobi na biso lokola boyelinga likambo mpona silisa temple nakopesa bino kado moko papa bopesaki biso kado wana naloba papa likambo akokamwa bino boza ba riche po ete mbongo eza ya bino totimbolaki kaka molai awa Yerusalemi oye naloba emetre ekokaki te papa diama tozwaki mokili mobimba emonana nano te Yerusalemi oye nakozanga oyoka na papa wana tobombi nano ongi papa bobongisela biso bana na bino nde deja lobi kufa eleki pasi bana na bino baza na mikili ya poto bisika nyonso na Angola bisika nyonso Brazzaville Congo Kinshasa mokili mobimba papa bokanisela bana na bino po ete tango bokotinda biso tango bapapa bakotinda tokosala to tokosala te mbalo secret il faut tosomba mususu boye to boye te papa tokokokisa likambo papa mfuma longo alobaki na biso na ndako atiaki misapi na ye alobi bosombelanga oyo na oyo na yango papa tokoki koya na zero te nde yango toyeli yo motuka na yo diable aluki ndenge nyonso me akoki te merci papa na oyo bosaleli biso tokomi mpe awa na kimia totondi bino papa mikanda yango topesi na mokonzi kontak ezali yango wana mokonzi kende yo moko tikela nkolo Yesu papa papa diable aluki biso na 3h du matin tozalaki na chauffeur remorque ye kaka papa yango bolobaki na biso satana aza moto remorque ye wana na nsima kaka tuta biso kuo elongo angani ya papa ekende ndambo totali boye soda kiti akanga bango tolobi
oeza momekano satana moi mwinde ezwaki mokie mais papa tosololi déjà na bato ya Panafrique motors balobi na biso bapesi biso wana il faut tosala 1500 km na 1500 km tokei kosala premier entretien ekosalema deuxième balobi 5000 km yango bayebisi biso soki koko somoko ezwami boye to réparer to yeba ndeni tokosala nde papa tosilisi okomba tata mwana molimo santo amen. Papa eloko mosusu tokobakisa eza te totandi maboko permete ezala pied gauche toza pauvre papa tondisela biso tondisela biso puisque to hein alobi Papa nakanisi papa de la ville avant-hier abimisaki likambo moko oyo ezali teke soulèvement mais esekisaki mwana nyonso me koseka moko ya regret alobaki boye bana mingi bazali awa bakokisi 40 ans kasi balalaka nanu na basalon ya batata papa biso mpe tobetisi te na place wana pardon papa tozali bana mwana riche azalaka pauvre te ndenge nini biso toza na nzambe na biso tozala bapauvre limbisa bolimbisa na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu amen. Tata Mungu yantenda bamba kinene watobola mputu na maza mwana kinzinga tekolwa kisenga Tata Mungu yantenda bamba kinene watobola mputu na maza mwana kinzinga tekolwa kisenga papa utufuila nkenda tata utuwila kutuwilila ko papa mingi eloba miawa pasi tozana yango tala bana choral ba jeune fille bazobala te fungolela ba jeune ya biso babala mibali ya mbongo pa tosalisa yo toza sima na bino fungolela ba jeune garçon bazwa misala bazwa pe basi tosalisa bino biso kaka te mivuma nyonso bana bazobala te bakoko bazobala te ekekei eyigeli me biso pasi na pasi otala na dirija ndenge moko otala na jeteki ndenge moko otala na gauche ndenge moko otala fliki bango nyonso bana bazobala te papa pasi nani akofugola singa wana bakangila bana na biso po babala te kaka bino papa mbenza toyebi yo bien maloba na yo bana na ngombe kintsuka na 56 le 6 juillet efungwamaki chorale oyo boye
flama azali me na bomwana toza koyemba me batata bazoloba na biso kuna bozokende koyemba bokeba libote santo eza kuna soki bosali mabe etali bino tosali voyage kuna na Manzansanda Tizongo toye kokoma na Kindunga toye kokutana na Ebembe mboka munene Wasungwa muyo wa forma vicaria alandi papa longo na catholique mais to komi na Kindunga balie jeune garçon kuna na likola nzete ya munene za kuna fuma na tuna kipe nzete wana eza kaka zandu na se ya bato na likolo ya bandoki Wasungwa alobi ngafona sekusa Ebembe wana me papa fumwa longo diangenda kuntima fumwa manza te tata kisolokele te alobi na Wasungwa yo okokoka bana kuto biso to boti bazana mulimo te yo zu mulimo wapi po yo basekusi yo kosekusa Ebembe degeli alobi ngana kosekusa papa alobi kende papa zongeli maloba biso soki tosana no te wana na 64 ezalaki na avril ezalaki le 18 avril tozalaki na Kindunga alobi biso soki toza lisusu te bokolanda libota ya mbuta ya lungana eza na mulimu bangonde bakobomba lingomba bangonde bakosalisa bino biso toza na eloko ngai dia ngenda naza na eloko na kofuta bino te po nazoni okola bino kasi tata na ngai akofuta bino na kati ya Kindunga tonalaka 2 jours Wasungwa lobi ngai na kosekusa kaka kebebe abandi kotia bilembo tokei tobili kuna toye na mboka mosusu Wasungwa continue kaka ti tosilisi voyage tosalaka 3 mois kosukola te kolala te mvule noki na kati ya nzoto tokolala na bilamba ya mai basili ya butu basili ya bilamba bakoti me tokangama kaka na bino kofuta biso azali bi azali te papa pardon bisa botema salisa biso bana babala fungola mivuma nyonso bana babala mivuma nyonso batata basala te fungola papa boyokanda alobi pesa musapi apesi akamati liboko nanga atie no bango nyonso baza sima nanga tia mutu na cercle tata 3 fois toyoki musique ebetaki na kati ya Kilongo toyoki chorale na mélodie eyembi alobi na sepeli nazwi batémoin patango biso tokozala te lingomba ekokota potopoto kasi yo moko okosalisa tango abengi lisusu papa Simboki banki angani akiti oyo cercueil oyo ye atela mubale kasi yelongi yango kaka papa bobomanga biso te ko toyebi bino lobiko na biso eza na maboko na bino botoni Yerusalemi na biso bana na bino eza na maboko na bino bobomanga biso te papa pardon bobomama bapaya o bayebi bino te me biso toyebi bino fungola kaka bofungola bokende koyoka na tango kozonga bofungola bozwa singa wana bakanga mabota na mabota bofungola bana babala babota bazwa mbongo batonga Yerusalemi papa mingi ezali tokosolo yango sima patolingi te bakamwa biloko mingi ezali oyo eza koleka na kati ya bakorale boyebi me tokosolola yango sima tokoya bino kaka na tango oyo mundimi abombaka likambo na motema te me kondima na biso ya mabe ozolinga muninga lokolo ozolinga ye te ozolia ye sese biso pe toboyi opesaki biso bilanga ke tokofuta mingi bakufi na bango biso totikali lifuti tokozwa na mutu obie na nani
famille oyo po esomba pasi basengena ya mabe papa de la ville alo masengena ya mabe ekotaki bongo euta kisasa eya na nkamba jine ezali me jine eza na kisasa bino botinda yango wana papa logola milimo wana biso ndenge tosengeli na 2027 soki tokozala malamu soki tokozala te basomba hygiene ndenge dirige asombaki biso mpe tosomba yango nzambe na biso batela biso nzambe na biso pesa biso kinya boma bayinisata na soni na kati ya bagroupe biso na biso toza kopotana papa ebele ezali mpe ntango eza moke limbisa biso na kombo ya mwana mpe tata molimo sana amen. Papa ndenge baza wana okuna Luanda donc Angola o balanda wa Brazzaville ozomona ke pasi na pasi yango kaka yango wana tozolakisa ke eza kaka Congo Kinshasa teme Brazzaville azali Angola pe azali. Merci. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo ngonga na biso eke mulai kasi papa bofongola nzela po ete bamituka eya bamituka eposana andeko ba chauffeur toposana andenge tozokozela bakado na biso Yerusalemu tozonga muke sima Yerusalemu tozonga muke sima wabila jila ya se neno ya lukendesa
Kasuwa bakafuno wasikirikisa bana bako. Kimbangizi moye! Kimbangizi moye! Nkamba oye! Nkamba Yerusalemu oye! Kora Yerusalemu oye! Kora Yerusalemu tomona kipino tango Os lo campo bandaki koloba nka ibune pied gauche pied gauche pied gauche Papa Simo Kimbao Kiangani oye! Papa Simo Kimbao Kiangani oye! Papa Simo Kimbao Kiangani oye! Kusimba Kumeka Yankene Onkombo ya tata ya mwana pitata Molimo Santo Yambo koloba Bomi bakiti bale awa Azalite Po ezalaka tango nyonso ndenge wana soki bakado phare ezali
ngana kotikala kasima te ye liboso nga mpe nazalaka toujours pembeni. Kasi sikaya ndenge omoninga nga moko bima libengami moko ya très nécessaire ezalaki po ye azalaki biso banda 8h30 nde topesaki promesse ke 8h30 ye 8h30 azalaki biso mingi mais alimisa biso kaka ndenge toye mwa retard sino azalaki na esengo makasi ya komona eke biloko nyonso ya sika ezala Yerusalemi ya sika gauche ya sika ezala ba epu ya gauche ya sika wala esengo te biso babengaki ndengai papa o ndenge basengaki biso ezokoka te bo tosomba mpe ya kala te me ya sika imwani kasi talo muke imeza ya sika ngana akendaki kotuna ye papa alobi soki bakokili wana na oyo batindi aye na zero aye na explication na ndenge ezalaki na mokonzi oyo apesaka talanta na bato bamisusu bakundi yango mpona nini eleki moke oyo amonaki ketikala osala kaka po ete ata moke emata nani mutu aleki lisesa yebisaki nga nde yango wana eyali mpene bapie gauche ndenge wana donc motu ya pamba nde ezwami me wago nango swat remorke nango eza nanu mosika siko toya nango be toya nango te papa alobi belumbuki yango nsilani donc bapesaki promesse malamu oyo motu nanu emonana nanu bongo nsima nango soki bakoki motu wana olembana te eyaka monani mpe ke eye un peu na retard aza un peu empêché na bacommunication yokende ozoyolela ngonga likambo yango tokoyoka yango nanu na message ya papa Diangenda ye moko papa Mfuma Mlongo papa Simoki Mbangu Kengani alobi na ngai ete le 4 avril na ndenge nini oyo esalamaka na ye na 1960 ete papa le 3 avril ye mutu azwaka buke bayambelaka papa Simoki Mbangu na ntango wana azalaki na 8 ans et demi. Papa Diangenda azoloba ete très significatif. Donc 9 ans. Donc esika tozalaki bon ntango yebisi biso ndenge wana heureusement ndenge tolandaka bamessage na biso likambo wana ya 9 ans papa Diangenda alobelaka yango. Alors yango natunaki papa sikoyo 9 ans wana tolobela yango obi problème eza te olobela yango yango tokupesa nanu bato ya presse micro nzela po ete batiela biso message wana ya papa Diangenda ya likambo 9 ans na bango presse. Mama na batata shaba bozala ni bosepeli na bomono ye
ete bapesa biso papier na sika oyo ezalaka prison oyo papa amonaki mpasi mbola ntoko misato 30 ans na kati na mwa ndako moke okenda kotala yango sikasika awa nga nalelaka nanga yo pembe te kasi mbala ya liboso nakotaki kuna nalelaki po ate batia motu na esika ndenge wana mbola ntoko misato or ke nzambe akosaka te nalobaki liboso ete yezu ye ayalaka na ye juifu te babuti ye na bajuifu me ye azali nzambe ye asali yo na ngai na bango bajuifu kasi yezu abutami akutani mibeko atosi mibeko wana me ntango wana ekokaki andiminaka lisusu mutu te abimi na ye akei bolinga te akei na ye 30 ans atikalaka na silence mbola misato asalaki mosala na ye babomi ye asekui akei libela tata Simoki Mbangu atikali awa depuis le 3 octobre 1921 bakondamné à mort le 4 octobre exécution ekokaka kozala na kadisi histoire wana ezali makasi na 1951 papa Kofi na yaki awa po ate na ye kobongisa esika wana tokokenda kotala sikasika awa ndenge apesaka ye biso ndakisa lubaki ete soko na Kofi soko okumi na mbola boye yaka kokamata mikuwa na ngai jungisi yango na mbuka na ngai ya solo ntango tomoni nde leta belge atali ndenge atungusaki biso amoni nde malamu nde na banda koameliore relation na bato oyo ntango wana papa alobaki ete na ye kokamata mikuwa na ye najungisa yango esika na ye ebie namonaki nde nasanga ndafu ntango wana ezalaki favorable tika nakamata njutu tookani na bapopokolutu tookani na dengombo mobimba tika tokona kozwa njutu ya papa ebie ntango wana namonaki nde ntango esikuki nake kosenga leta belge alobi likambo te kenda kozwa njutu na tata na yo kenda kozwa yango ebie ya solo na sanza ya utu tobongisi cercueil tobongisi likambo maso ndenge tukoka kobongisa tookani na leta tozwi mikanda kasi mokolo tokamati biloko toke kotia na masuwa ale délégation tosumbi batike na 10 heures etongo namoni ale le gouverneur Bomas atindiringa moto yakanoki awa na biro na ngai nakamati voiture nakei kuna ntango nakumi okokende lelo tokokende lelo en tout cas vous ne partez pas kende kubimisa tokende oki certain na masuwa alobi na ngai ya solo okokende lelo te kende kubimisa certain biloko nyonso bino motiaki na masuwa bokokende lelo te ezalaki na sanza ya août 1959 nana lobi me opesaki na mokanda bopesi na yango oyo en tout cas vous ne partez pas mais likambo nini nasali non vous ne partez pas abe ngape nakamati attitude moko ya kosilika na kosilika kaka te kasi mokolo wana nasilikaki nakende te na tina nini alobi yo ozali mokonzi te bima na biro na ngai soko bokeyi dayire bokokenda masuwa nini masuwa wana ezali ya mondele oyo mama na oyo tata na yo asombi yango wapi bokokenda te ale demi to sorte de mon bureau natali ye mai mabimi ngai na miso tangu na bimi na kamati porta bu ale na bimi na kutana chauffeur wale toka na ndako tokumi na ndako na lumi na mama soko baya kulokanga ye kulobate esekanga natali boma sa bimi libanda lukinga ya moninga lisusu te atindi batwa ya kulokanga ye bakamata voiture kana kumukanga na ndako mama lubi akumi na ndeta kana kana paya gouvernement bone basako kana lelo na Lubumbashi tamwana izaleke Elizabeth Ville ba looking ngai mbule bit makasi tangu na kena mabondele tata lubi mwana eske ngane yuto kana kande ngone ndo kana kufanga lelo to kana yo sima na mbula di bois kana kufanga tutu mangaya
basengaki bolebisi ya batata na bamama kede kamuna ntina nga na ye kosenga bolebisi tokendaka kobimisa cercueil na biloko biso ebimi tokongi na ndako na 60 ntango nalobi tokoki kozwa ntuta papa oui allez-y toyokamata ntuta papa nsima na mbola liboa na 71 c'est-à-dire na 71 président yaki na nkamba na le 17 octobre président akamati hélicoptère alimenanga ende mbutamutu na fete bosalaki kuna nga na yaki te mais mbutamutu soko tokokokende na yo elongo nga nalobi te soko tokende na yo elongo eza malamu te nga malamu nde nakende liboso po ate nayamba yo na butu wana nakamati voiture nalobi na bato te ale nakende na nkamba na tongo président ye tolobanaki ntango nasengaki président alobi mewi nakopesa oyo ndako wana nakopesa esika nyonso to omoni nde papa na yo atiaki makolo soki oyibi nde ezali na histoire nakopesa yo esika wana bon banda 71 lelo toza na mbola bomi na 1980 tokomi na 9 ans papa alobaki oyokamata mikuwa na ngai nsima na 9 ans ezali na ntina na yake kozwa mikuwa na ye nsima na 9 ans esikasika bapesi yo esika oyo na 1971 nasenga président okokende ti 1980 eleki mbola boni bamama na batata 9 ans bokana kaka soko yango ezali mbola boni 9 plus 9 égale combien batata na bamama tokotala kaka soko esika nini tozali kokenda na koloba yango lelo te tokomona yango kaka mokolo mosusu lelo conseil de région apesi biso papier kimbangisme oye tosuki kaka na 9 ans wana bongo bofongoli ya temple centenaire kuna na Lubumbashi elaki na mubonini na 9 9 nani kuna kufongola ngo ezokokana te ezokokana te ezokokana tembe ezalaki awa na le 9 septembre wana papa Mfuma Mbanza papa de Alungana alobi ete ngai namoni papa Simoki Mbangu Nkiangani ye kaka fo akende kofongola temple wana protocole elobi ete kuna gouvernement ayebete yo chef spirituel papa de Alungana yo kaka chef spirituel kaka mais papa donc esengeli kaka yo moko tozalaki na ndako ntango azo kotinda yango nde ye ayobi te ayebisinga likambo sikoyo te mpo bakunda ye bango nyonso misato kola mwasi ayebisinga kutuna elakisa bino foto wana omoni mwa moke donc ye wana batie na katikati yambo te papa Njuzi kende tikulonu yeba yebsinga yi atana zona kilote melakisa kaka mutawo tozo lata kilote
Ye moko mtatini kala la Sabino photo wana. Na mvula na biso pe mapambo ya mois d'avril. Kimbangi zumoye. Yo ne vanja makamwa. Ah. Papa nzozileka na bambuta kuna bambuta bamoni te. Kimbangi ngoye. Bilaka kokona to toza na kaka bana na botosi na makambo misato bat. Mibeko pena nini? Soki to mipesi alimisi biso pe abongisi mabala misala makambo nyos o toza nango mposa. Papa mwamba olobaki likambo ya libanga oyo bosalili yango te ebungaki na 1989 solo bango moko papa batindaki biso toluka tokendaki koluka sikoyo tango tozongi papa Mfumolonga atuni biso wapi oyo tobika tozi ya moke ya ngoyo ndenge tolakisaki yango moke ya ngoyo oko mbuda ki wana ona zwi commission pa mindele bo nancho Papa Mfumolonga bengi ngawe bine boye ko lakisa bongo mbala moko bozwi premiere ya mindele yeba bosali bo iluku kilikono singa ike oyebi biloko wana na tango ba Abraham nyonso wana bazalaki ya kolokota ya kotimola te ya kolokota banga moko ya pembe o bachaka parfois la ba pembe biloko wana ndendengo wana kasi batu ba mipesaki mingi na otala kaka biloko wana bazoko seka Noé olieke batonga
bazozwa mbongo na bango mingi na mabanga wana ale bake na bisengo oyo ezali ya mokili. Bisengo oyo ezali ya okendeke na mabala oyo ese komela mulango ya makasi azali babosanaki asima tango Noe aza kosenga batonga action tango mvula ebetaka tango bayekolela Noe afongolela biso tango mvula esili sika biloko nyonso wana ekendeke na se mabele te eke na se mabele yango ekoma mpasi sikoyo mpona kozwa yango ifo kotimula nango ti okende na se mpona nini na ntango wana te batosaki te na ndenge nini bazwi lokola eza ya kolokota kaka bazokende koteka mbongo wana ezokopesa bango mobulu makasi molango makasi. Nzambe tango asiliki mvula eye ale nyonso ekundama ti na se yango emona oyo batimulaka biloko wana bamosusu bakende kokuta nzete moko na se banzete wana bakokanisa me ntango nini ekotaki donc ekotaka ntango wana donc papa Mfumu Alongo papa Diangeda nde moto apesaka biso explication wana donc biso bajeune soki tozwi bango basengaka biso kaka 10%. Ya moke kaka zwa na ye nyonso kasi 10% na ye ko négligé te 10% na ekendeke wapi musala yango nde ekotungaka lingomba yango mbula ya mapamboli mpe tozali kozwa na 1961 bamama korali yeluselemi ya mikolo na moni awa bayebi na le 6 avril mvula pe kaka ya boye pe na ntango 1961 bamisusu bamikolo bayebi me na ntango wana nde kamio moko ya bisinseka ebalukaka awa na premier poste yango nde ntina tomonaka balona babambu banda na premier poste ti kobima na triangle po mutuka wana na musielu wana eclipse ekiti ekokokwea ti na se mwana moka moke akufaka mpe bamama kwapele ntango wana nde azwaka fracture ya lokolo mingi luselemi luzeima mbumana mbangiza mbuna meso donc bato na ntango wana banda 1961 soki à partir le 1er avril ti le 6 avril so bomoni mvula ya boye mvula ya nini mapamboli mvula ya mapamboli mpo na ntango wana chaque à partir le 1er avril ti le 6 avril soki mvula ebeti te tata simoki mbango aza ya kosilika mais soki mvula eza ya kopita signifie ke mvula ya mapamboli na ntango wana mpe bokokima mvula te toza kosala kaka misala na se ya mvula eza oyo te ça signifie ke eza mvula ya mapamboli tosengi ndenge tosengi réponse na ye eke mvula ya mapamboli elakisi ete sikoyo tokopambola mituka soki topamboli mituka tosilisi totie libondeli po ete tokota na ndako ya Nzambe mokuse kaka mokuse soki eleki tobimi libanda toyebi ke tona remise ya kado tosala molende kado nyonso epesama lelo lobi mosala ya ntinsani esalamaki te oyo esalamaka mokolo wana bino moko boza komona na miso pied gauche Yerusalemu oye fête ya le 6 avril oyo eza ya kafukafu eloko eza kolakisa biso ke eza ya kafukafu badeloge biso nyonso na bisika toza kolala eza boye te elingi kolakisa nini bapaya minene bazali koyela biso alors
oyo tosalaki mokolo wana le 2 avril bateknicien nyonso tobimisi bango bakende kosaprovisionne na biloko nyonso na ezangi sika nini toza koloba boye papa amonaki Kinshasa musika me mbanza ngungu nde toza koloba boye baza na nzela baza kozonga donc butu eti lobi il faut basala po bapaya bakokota lobi mokolo na yenga lundi le 6 avril ti toyebi te bapaya wana mokolo nini bakotika biso yango biso bato ya mboka biso bana lingomba biso nde tokobongisa esika bapaya bakokomela biso malgré na se ya mvula me mosala kosalama te kosalama te tokosala mosala na biso kado tinsani ya mokolo wana esalamaka te ndenge nalobeli yango ya mwa moke oyo tozwaki yango eke kosomba materiel donc lobi babimaki lelo baza na nzela baza kozonga po ete bakangisa bisika wana po ete soni ezala te na bapaya mpe likambo mosusu ya mpasi esalami ete bateknicien baza kosala kasi tata Molimo Santo afongola bango bongo po problème ya mai crise bango mpe bazali kobunda po papa Molimo Santo pasi moki bango nayebisi bango bino baplombier na système na bino nayebisi bino napesi bino ka mwa mokolo lelo lobi na baka nyonso mai ezala ebimi nanu te bango moko baplombier bazali aho donc bisika mosusu ebimi bisika mosusu nanu ebimi te me tata Molimo Santo basi moki bango alobi ete bisika nyonso bato bazali kolala na baka nyonso mai ebima oyo mpasi te yango tosala molende remise de cadeau mpe bakado nyonso topesa oyo toye nango nsima ya bakado tosala molende ya ntintsani toyokani makambo oyo ngai nayi kokomisa ezali kaka ya tata Molimo Santo ngai nasilisi na ngai boye kombo ya tata mwa mpe tata Molimo Santo amen ti baza kotonda maloba na biso ngai naza kopambola mituka na kombo ya tata ya mwana mpe tata Molimo yambo ya kotonda maloba biso awa toza na communiqué mpe tokopesa programme tokosala na ndako ya Nzambe direction générale ya protocole asengi na baprotokole nyonso nsima ya awa tokende kokuta na biso nyonso mpo na misala tobosani teke bapaya bazali koya mingi yango wana baprotokole nyonso tozali awa nsima ya awa tokende kuna na bureau po ete tozwa badisposition ya misala na temple nzembo ya bato bonso libondeli ya mokuse lecture ya mibeko mpe les 12 préceptes mpe directement psaume prière notre père nzembo mpe toleki na banza wana nde baprogramme tokosalela ebembe mpe tozali sur deja kuna na lokengo basi balongwe po ete akende kokundama bandeko na biso ya fliki basi bakomaki deja kala kuna na mwanzo kienga po ete mama na biso ndeko na biso dirigeante ya chorale de dirigeant akundama tutambude kwa sedi yetu muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela Roboto.
Tata na Mwana pe Tata Molimo Santo. Mokimbangu. To pesi bokosalela kabiso na tango nyonso ya kondinde kopesa bino lokumu. Solo elembo na ete bocheli biso mbula ya mapamboli. Na mukolo na lelo oyo tozali na date ya le 4 avril en 2026. Mayo malekaka na 1960 na le 4 avril na kati na mboka Yerusalemi. Bino bobosani yango te. Yango kanzoto Tata Molimo Santo Papa Simoki Mbangu Yangane. Ozali kosenga na biso bana. Oyo biloko nyonso yo ekoki kotonga Yerusalemi. Tomoni ndengo sengaki na bana na bino ya basirwe ya mokili mobimba. Ete na mobu ya l'an 2026 na date ya le 2 avril ko memela yo mutuka oyo kobanda ko déplacer ba engin lourd oyo ezali kosala nde banzela ya solo ina biso mpasi po tomonaki eza ngonga mokuse kasi tomonaki ete tata asengi oyo soki tata asengi tosala l'impossible po ete likambo yango ekokana soki lelo nde bana na bino basire basengeli yango soki elaki nde ya kokauka kasi ndenge bofongoleli biso yango osengelaki yango emonani na miso ya bato tosengi oyo asimetikali te po ete ekombela biso esala mpe misala soki totali malamu bofongola banzela nyonso wana po ete ekomela biso topesa eloko ya ndambu te epai Tata Molimo kasi mobimba na yango po ete bozala ya korali Yerusalemi na mpasi nyonso ata bakokaki te ndenge tata osengela kasi bamoni ete bakoki kolekisa isenge yo tata bazwi ata ya moke po ete pe esunga kobosana pe te batiki balongani na bango nsima te kopesa bango maboko ndenge tosengeli yango ete mapamboli tozali kosenga na bana na yo nyonso ya lingomba Tata Simoki Mbangu ezala na mouvement surveillance ezala na bamouvement nyonso koreki jeteki dirigeant biso nyonso flûtiste faki biso nyonso awa ozali kosenga biso bofongolela biso topesi bino lokumu awa bana na bino balelaki bozangi eleki mingi mabala ezala bilenge mibali basi mabala ezali koya te yango tosengi tolelaki te okoka kolimisa biso na manso tokosalaka sini emonani elemi na ndenge tosengi mvula ya mapamboli yango oyo opesi biso yango topesi bino lokumu awa sokola biso libela na mokili mobimba o nyonso atie motema na Yerusalemi tokoka kosokama tozala na kinya opesa pe kinya na mokili mobimba opesa pe kinya na kati na lingomba mokolo mobimba topesa na maboko na bino bokoka kobatela biso o nkombo tata amen.
na linga kina mangambo na okena tokende kosindika mituka na biso kasi papa balko kuna amonela yango wana pe oyo aliwai kobosana papa mfumu ya Mbanza papa ya wana yangani azalaki sirveya pe azalaki mwana korale ye ntango nyonso mpo amata na tribune ezalaka na mpasi bon ezali kiti yango wana kofandela korale Yerusalemi ezali nayebi te eske bon bandimaka te po towele ndako ya Nzambe ata na pokwa tokomona yango Papa Mbanza donc azalaki sirveya pe azalaki pe mwana korale Yerusalemi ye kofanda na ye kaka na korale Yerusalemi azotambela basirve kasi ye moko azokumba kiti na ye soki akomi kaka ndako ya Nzambe na faso na coin place Yerusalemi afandi na ye wana donc makambo wana ya kobosana donc nde yango wana azalaki pied gauche azalaki mpe mwana korale Yerusalemi wana esengo te nga mpe nalandaki kaka lokolo wana lokolo wana nazalaki mpe donc bomwana na ngai à l'âge ya 5 ans donc nazalaki pied gauche yango bamemaka nga kuna na Kinshasa na Matadi Mayo obandi kolela po moni mawa po batuna bati siyo lelelaki bango lelila pe biso okosi te eza solo okosi te eza ya solo po ntango na leli mfuma ndongo obali ya ngenda aye nabose na bakumba kuta tata wana alaki muntando si zwa mwana wa bimisa ye awana mama kiro to kokendele tango pe na telemisinga wana tango bachenga na voiture wana tango atali lisusu misu ale papa mfuma ndongo ningisi kaka mutu ale botombola nzota tata tokende o baningaki kosala basalaki yango lisusu te wana na bosa na kateli kambo wana Nkamba oye kobosa na papa mfuma Mbanza ake azalaki mwana Yerusalemu okolo wana tokende malamu Allô